na landi ken pena ko bati mukolo mokaza ko lela po a souhaiter mutu joyeux anniversaire mutu na boy. Est-ce que na mutu ya ken to monaka polémique ya Jibe na Wera. Wera soko beta awa, Jibe ko beta kuna. Et puis même jour, au moins que musique ezo tambo boboya. Bondima, mutaleti faire na ko yemba azate de sa génération. Bobi misela Bobi misela to mona. Mutu oya leti faire gola na ko yemba to monete. Voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch. Otolobaka Viteso wapi na ndenga mukete na bite bandeko belé bakozala surpris bandenge bakomona héritier ibula na kata chaîne en tout cas bo mesana mingi na komona héritier ibula na Concept Touch et kosala kitoko na elengi là directement je dis merci beaucoup na bandeko nyonso oyo balingaka héritier ibula muyaka na bango nyonso après Job Poster ezalaka ne Richard Mwini bakoko à États-Unis après ezalaka héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso là directement je dis merci beaucoup à mon vieux Adrisha Motomètre Bebazibeba Chafouin au Monayango. Je dis merci beaucoup à Posse Audace Milando Motemaya mère Nabiso Afi Milando. En tout cas je te salue là où vous êtes. En tout cas famille Mobimba, famille Milando, je vous salue et merci na bande konyo ce groupe FG Fan Soutien Monde composé bon on a Shérif Kachiko Image de la Terre, pourquoi pas à Jean-Paul Binda Mastati plus rapide que le vase de océans ou le baram tunanga tila c'est toujours plus beau. Merci beaucoup na bande konyo so ba kolanda so héritier ibula azana ba tando na bi notre héritier ibula azana ba téléphone na bi ne bo kolanda e boza grâce il y a le Dieu tout puissant nzamba lola nzamba bimangu nzamba papa nanga Chirotinwani. Merci beaucoup na bande konyo so ba kolanda so ba mon héritier ibula zaboye aza présent awa to kolobela lelo moto eza kopela entre Kofi Olomide et Fally Ipupa. Moto eza ko régner na ndenga mukete, moto eza ko pela plutôt na ndenga mukete parce que ba te belé komi ko balola bango mutu ko balola bango mutu. Pourquoi? Parce que to monaka lelo ba rantine nyonso ya ba musicien to yebaka objectif na ngote to yebaka fondement na ngote moment na ba artiste ba komi ko wela wana parce que Jibe na Wera ba guerre ezalaka ba l'esprit awa to tikala ko monate et place ba dévoiler bisote to bande ko welela boye to ezalaki boye rien lelo falina ferre bazalaka na concurrence moko lelo kotana ba haine o ya lingaka muninga te koto pe ba lingaka muninga te mais to ko mona makambo ko mi ko s'aggraver makasi lelo Kofi Olomide bandeko bakomi ko memango na ndenge moko ya mabe ngana na ba ivoirien musuba obenga nga ba na héritier ibula en tout cas bo pesa biso Kofi Olomide ta la grandeur ba Niger ba ivoirien plutôt ba to pesa bango Kofi Olomide. Ça dit beaucoup, ça dit tellement beaucoup. Mais si aujourd'hui biso to continuer toujours il y a quoi foncer Kofi, il y a quoi foncer Kofi, il y a quoi foncer Kofi parce que oza légende ya mboka na biso bande ko musu na landi ken pena ko bati mukolo mokaza ko lela po a souhaiter mutu joyeux anniversaire mutu na boy. Est-ce que na mutu ya ken nenga zana est-ce que ayebite que Kofi Olomide aza grand Kofi Olomide so akangaka makolo na maternité na ya quartier la tête fala linga ko bimate mettant a so ko loba ba bêtise ba n'importe quel mukolo mokaza ko lenga po ba boy ba bloquer Kofi Olomide faut ça les passe parce que fala za mwana na ye il faut ça la passer à comprendre que non fali wana aza mwana nga ko bloquer nga na ba téléphone bonné ko bloquer nga na réseaux sociaux ndengeni mais so bande ko o boza entourage to landa message oyo Fally Ipupa ko loba pona quadra ko ramana za libre pona quadre nenga ko loba bité oui ba dérapage ezalaka moko ba mo ba kroka jambe ezalaka mais son atali respect kana lo ba respect en tout cas Brice Soza d'accord nanga tshela biso na élément puis to kozonga to yeba sur le mama kambo eza lokuta. Et l'homme faut bosser avec biso ba congolais à part talent tout en ango ton talent mon pays ingratitude. Vous comprenez? Il y en a l'eau on peut être CTT. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. Na lo bango na vie ceux qui m'ont tapé ça qui ata
netinga boy na kola na ba bandal tant na bandal so mutape si akabelinga $20 na muto akabelinga $1000 lelo na remercier plus mutakabelanga $20 na bandal le bi pourquoi parce que na bandal na Daesh au sakana tempia ka $20 pour nangelagi ya ro sakana ça dit so mutapianga $20 et là tellement d'importance lelo so mutakabelinga $1000 na sepla nango mais bon na roba lukaka be na piango pe mutu mususu de la kisi ke so muta et d'accord une fois na vie na yo ko bossa na ngote parce que ma be ko ozala on comprend et le wanga na vie gampo te quadra ezaka mamba bien te mais er moso na boaki kali sur na rétroviseur na ndé na vanda na yara poto liboso za et donc il faut les lorsque problème na ça ba tout ba comme réticent il y a pas que moi même ba producteur même ba mécène ba tebele ba réticent ya ko yeda artistes congolais parce que les artistes congolais sont trop ingrat. C'est-à-dire artiste congolais on est cool, on est à danger. C'est-à-dire on est à 14h 18h à Boineyo. Et puis vous pouvez encourager on est cool mais babingo toujours il faut rattraper un jour. Il y a un moment même mutu avant la volontaire aider batum susu mais quand au monde a un comportement biso to abatu et puis voilà moi je suis pas dans mutu na voilà. Est-ce que des films susu ils ont envie par rapport à après Bercy. Après Bercy, déjà, album Nanga Tokos Dezobima, Ebima Awa, en juillet, août, n'a été. Et puis après, on a une grosse tournée. En fait, c'est aussi Bercy, tu es à Londres le 29 mars. Et puis, tu Zongi, c'est une grosse tournée en Europe. Il y a un festival, il y a un mot comme ça, il y a un Belgique, l'Allemagne, il y a déjà une tournée. Tournez-moi mon et puis aux États-Unis et puis voilà. Des fois Bercy Arena la défense tout le monde est mon pas à hôtel ko présenter biso est-ce que au boulan Arena New Arena te wana ba kota ba mo pa. Voilà. Donc merci beaucoup na bande konne boko landa bo tu ko landa élément au très bien boyoti franchise mais artiste nengaza ko loba nengaza ko reconnaître mais ce ko bande ko oboza nzinga artiste bande ko oboza pembe na artiste tant vous venez à la télé boko loba makambo oyo j'ai dit directement à coloquer parce que tout le monde a dépassé qui ba borne ko loba te Koffi Olomide azara légende ya Kombo. Donc les gens disent non, mais il y a comme l'artiste a vu, l'artiste a roloba, l'artiste a été trop ouvert pour la roloba, elle a été ouvert pour la roloba pour la patronne. Mais ce que coloqué quand tu viens à la télé, tu dis ce que tu dis là, aux oloba tu n'as Koffi Olomide, elle est responsable de rien, le responsable de rien, la grandeur est à Koffi, ouais mais c'est le bino artiste. Oh le lobino so boana poto c'est grâce à artiste wana ce qui Koffi Olomide a sala qui était mais la bino pe bo loba makambo boko loba te boyoti ye moko artiste nenga loba mais comment batulo bazo bunga histoire batulelo ba ko bunga histoire tala omoni na temps otoza ba Koffi Olomide wana baza bato to ko lengela bango ba Koffi Olomide ba bato to ko lengela bango ngasi ko na se poser ba question na loba naza ni pour na ni contre naza au milieu du village na loba boy sorti vraiment na ba makamunyo se le kana ba musicien komba Koffi intervenaka komba Koffi zaka na kati parce que Koffi za manga o DG là mutu oza ko ya fa luka neni na ko calculer adversaire de taille mutu ko luka ke na calculer Koffi Olomide mutu ko luka ke na calculer pour na bité so na calculer nena ko zo makamu so na calculer Koffi tantuka na ko kwea ya mo ba te belé ba ko mo calculer mais so ko za la participer ma mwana oya botami pa Koffi Olomide batu na yeba bima na télévision pour na ko finga siko souci na biso zaboui ya koyoka okoloki alobati batu tout balanda ti yango na ba télévision batu tout balanda ti yango sikoyo soki boza na ba preuve ozo la kisaki Koffi Olomide a tcheki par exemple soniso parce que ba audio o ebima ya décembre 2000 ya décembre début décembre yango zo créer makam ba audio wana eza ko créer vraiment makam na nenga mukete siko ba audio wana kolanda oyo Karine Mokonzi conversation na bana marifa to mona ti ya mabete oye bimaki na kati o place ba finga ti fali to yoka ti yangote au contraire nga kuna ninga na yoka to yoka place maloba Karina bimisa lobake to tongaka Koffi to tongaka faire gola na Koffi Olomide to lobaka boye mais to mona yangote
toyoka yango te. Et puis audio oyo bimaki ya Sandra Kazadi conversation na bango na Niki tomonaki eloko te que oyo lobama que non balobi que oh fala sali va zone si to monaki yango te toyoka ki pe eloko te toyoka front toyoka justement li solo ndenge ba ko solo la entre ba mi à l'école ndenge batanga. Mais si vous avez bino bozana ba audio, au lieu kokanga, au lieu kocha ba frère main, venez avec ça à la télévision. Boya nango ba tout ba mona, ba tout batala. Et là qui ça que oui, Koffi Olomide azat mabe. Pour 100% 119 diabolos o Koffi Moraloba, o emora yemba. To remarquer ngo, to yeba que Koffi ne mutaza mabe. To yeba que Koffi ne mutabanda ba musicien mabe. Mais parce que tant mabino bo bomba, bo boya ko bimisa. Bobombate, bozala libre, bobimisa kaba mabe. On l'avait vraiment na palais, non tu as la mission, on l'a dit bon na télévision, on a bombardé télévision pour dire que non, Koffi a fait ça. C'est bien parce que bon le but entourage pour mettre mise en garde l'entourage à Koffi Olomide. Entourage ne va mettre en mise en garde. Bon si bango que dit ceci, s'il y a des preuves, ba preuve o ezali. Chescolassa depuis France, j'étais sali. Chescolassa depuis France, j'étais sali. Ce qui va préférer Boyanango, Tomona, Toyabate Koffi Olomide Azamabe. To Koffi Olomide atina vraiment merveille Rambo, ya Roloba Mabe. Le lot rôle l'ingate le combat Koffi Olomide est à la salle. Batoro l'ingate bat finga Koffi Olomide to sepelate. Nous voulons que Batouba respecte Koffi Olomide, également Jibem Piana, également Weranson. Le lot ascenseur aux Aroya, le lot au moni rencontre fait Richard de Poule, il y a Jackie, Bill Clinton, Ali Mbonda. Et ça dit bien, Zaki anniversaire, il y a Jackie le 6 juin. Dans le village chez Tema, Zaki accompagné, bon, on a concert, mais tout le monde va collègue, il faut sentir l'ambiance, il faut sentir que vraiment à l'hôtel. Baroye ma baza à l'aise, baosa na échange kitoko. Merci koyo. Ce qui bino bo luka ko créer ba croque à jambe. Tout le monde a ouera tine hérité watana bena showbiz et ça la hype bien. Merci ko lolo tout le monde va JDT, tout le monde va faire, tout le monde va bill, tout le monde na alimbonda. Merci ko pourquoi Koffi Olomide moi na nae ba ko luka ko créer ko bimisa ba moto mobo. Na musique na biso to ana posa ya avancement. Tu as posé que tu as détruire la culture. Tu as posé que Koffi Olomide, tu as posé que Wera, tu as posé que Jibé, tu as posé que Karmapa, tu as posé que Binafé, tu as posé que Ferre, tu as posé que tout le monde. C'est la biso kakane musique. Barantine moga mike, ils ont arrangé. Barantine na mike zo simbate na musique na biso. To sala barantine moko zala bien, ba polémique moko ya kitoko za te ngana beti sal oyo, intel pa ya beti sal. O c'est pas dit que muninga beti sal o bino webo critiquer. Muninga sali bo bino webo critiquer. Non, to monaka polémique ya Jibe na Wera. Wera sera o beta awa, Jiba o beta kuna. Et puis même jour, au moins que musique ezo tambola, kitoko. To yeba ke actualité za bo, to yeba ke muto asali boy. Tout le monde a dit même pendant ça la clip mobo ya Jeannette Bombo là to au moins mec clip on est basala qui réalisation nango au moins até ba pesi mundele mo si je me trompe ba pesi l'art l'isole betama je basali clip na ba mindele c'est ça la musique on sali clip et lobby si batu mais to lignité que batu musu ba ko beta musique batu musu ba lignité ba ninga ba évoluer batu musu ba lima non ba ruiner ba ninga bisoka tozala to donno parce que bato belé balinga ki lelo Koffi Olomide 11 ans au Koffi Olomide betanga na Kinshasa bato belé balinga ki 11 ans wana Koffi Olomide a continuer ka ko persister ka na Kinshasa mais Dieu est bon Koffi Olomide makambe fonga mazoni poto kozonga Koffi poto Koffi ko découvrir ba makambe belé oya mabe o bato belé ku basala ye bato ne ku propre basola kana ye merci ko allez-y comprendre. Tozo linga Koffi ango azala te poto honorer et tout donner. Aimons-nous vivons. Koffi Olomide est encore en vie. To aimer, to tika ba discrimination auto ko sala. To tika ba critique auto ko sala. To tika makamwa mabe auto ko sala. Parce que Koffi Olomide azal le jaune, azal icône ya mboka na biso. Quand on voit Koffi Olomide, c'est notre fierté.
Mais comment biso so to linga que non to renverser Koffi Olomide? Non. Et ça qui te côté. Là qui te côté, to sa télé vraiment on a été parce que tu ba que non week-end n'engel les cas qui fait rigolo on est dans te ko beta le sol ensemble là. Marambo sala na village chez Tembana parce que biso to rata qui mais ba image là qui biso parti ya ba 0h 1h to zuba image actualité ko tu te comporte bi te fait rigola na minute za makambo fait rigola oye to tche dans so yo bimisi bo pièce contre pièce fait rigola ko mema biso Brice soza d'accord na ba chama bien supposé na village chez Temba ndeto ozonga poto chiter l'émission na biso na mokolo le play. Tomoni ambiance nenge renyaki sikoyo tango Bill Clinton azobelela na podium l'homme de dynastie Ferregola muta makambo moto ayambo sikoyo bino sala rabino motema pasi Ferregola ta mwana mutuka $150,000 embrié bino na mitu ebelisi batu muso ba cancer Bamsou bazou ba cirrhose de foie bani ba kufa. Au moins que Ferregola azotambola bien. Ferregola azotambola bien neni. To mona ti biso na bino a Ferregola beti regarde-moi. Regarde-moi na o e boti ba concert regarde-moi na e boteli Ferregola Casino de Paris. Parce que Casino de Paris wana eza na salle moko extra te mais eza ba salle moko prestigée. Et puis eza première na génération na yé mutazo beta na casino et puis ko beta na casino za ba musique moko ya pam matin musique za ramate o fandi o matcha lokolo ta président de la république ko ya fandi wana matcha lokolo musique ko beta makuna ko chapeli téléphone à litozo solo za l'aise mais tu écoutes la musique la bonne musique ba opéra wana ba musique symphonique wana et ça la moi bien moko boy so Ferregola akopesa biso makambo na Casino de Paris so ba dongolo miso batamite mamabe ba obalingaka évolution Ferregola te ba obalingaka Ferregola akuya ba to balingaka Ferregola adinda po yemora yemba yango ba yo lobake concert ya Casino de Paris et kozala te ndeko yokotaki o vérifiaki avant otinda batu. Il faut vérifier. On vérifie les biso ba preuve ozola ki c'est que concert ya Casino de Paris ko zalate pour na suite ya boye pour ne loko boye. Mais on a to mona boye ko lobate makamba disque d'or oborate to mona place te boye ko pesa biso ba faille. Boye ko pesa biso loko sali ki artiste azo disque d'or te to moni yango te bolobeli yango te mais bino bozaka wana pona ko ya onyo so malamu Ferregola salaka bo balola yango na mabe. Onyo so Ferregola salaka bino comme sango ka mabe siko lelo artiste a robete la biso Casino de Paris le 7 novembre ba billet déjà tekami vieille puis déjà si là sikoto yozo na télévision ko lobate kasi concert wana Casino de Paris ko zate dai casino longindo to casino ni o yo penser na yo puis mukolo na âge o yo zanango ya obimisa maloba wana o raisonner to réfléchir te o vérifier pété. Toza ba pandisango tanto ane loko mona télévision batu ba yo karabiso batu batala kayo ba 10 000 personnes mais yela pe batu on a vraie information au lieu de memela ba fausse information pour renverser ka artiste ozo sa la fierté ya mboka na biso artiste o ayemba na nzemba franc congolais de sa génération mais bino bonika bo clouer bonika bo titisa e bo renverser ba gena yo o mona tali bosoti. Et ça la passe. Tu habites Ferregola à Salanine na musique à Congo pour mériter ou à mériter.
à Salanini pour battre continuer toujours à mépriser à boya ye faire finalement sur tous les plans il y en a faire gola aza un homme avec un grand H majuscule parce que faire gola a hypocrite à ça la hypocrisie ne ba mission so ça hypocrisie alors ba respect mais on a scène on ça hypocrisie alors beta patron est 12 et qui to côté zala clair na ba propos na yo eloko yo linga yango o lingi te tika mais yo eloko lingi te mais o sala ngo na nenga cc po ba olana mitema po bebisa banani mitema o ko isabanani Pourquoi ça vraiment banane parce que faire égole la place où à télémi déjà faire égole la place où à fandi déjà parce que le faire égole la zone là qui s'abisso de quoi il est capable même faire égole boye bati oh ya ba 2013 ils a fait égole la leloti faire égole la kende na bango kaka likolo faire égole la toujours likolo faire égole la ces derniers temps aza la page na epsa bino depuis année passée ti lelo faire égole la détient cette aura faire égole la aura on a continuer toujours pour coloniser la musique congolaise bon la bisote que oh ba musique moi ya kosa leka 14 ans de succès kosa leka na kosa leka 14 ans ya kosa leka résultat ni tozui bon betel biso album a résultat ni au disque d'or eyete disque d'or na loba comme disque dire mama litelemba disque d'or ezawa pi ba cotiser ba mbongo bato ba bomi ba mbongo na kisangala or makamongo zaki na lokuta moi bande ko temps besoin na information na ba TV boye bato zo ko loba nini tozo linga to mema nini bote ko mbrier mitu ya bato boko tsa biso vraiment na ben makambo boya ko expliquer biso soto rataki disque d'or za pona boye mais bino nyonso wana ezati vous venez seulement au faire rigola lobby boye bo balole on na mabe babola mu ya faire rigola bozo balole on na mabe ba salité na bino bozo ko pakola faire rigola yango faire rigola cette fois il faut agir faut réagir yo za kana hypocrite te so lobby oyo etikala oyo oza clair en tout cas bandeko bo pesa faire rigola espace bon pesa et chance harmonie na dynastie vous ne serez pas déçus bon moni featuring collaboration à faire égole na Inosbi et c'est déjà donc on a déjà kutu ba beli lisusu mitu bon donc on a ba beli lisusu mitu comme on a fait égole na Inosbi bandeko tous à la batu faire égole à la ti complet na ya coupé à Versace bino bolata ki Dior où est le problème faire égole à la vidéo na Inosbi faire égole à muta invité qui Inosbi et tant que mukolo façon c'est la lettre ascenseur tout le monde bande comme sur le roi Ken qui vient à la télé pour dire que non faire égole à l'obani à mon artiste à que surtout que la mbokatier Inosbi soit dans mbokatier yo kana ebisa so ko yebiti on lo bate ko tanga pa na ezaka pasi non de expliquer Ken Inosbi soit dans mbokatier ba dimbuta bauta bato tout ba diriger mboka oyo bauta bato lelo bazuma makamba bauta biso ba kino to mikumisa ba vrai kino to salani na mboka na biso to salani ozo finga muninga mboka te c'est un injure ozo finga mutu il faut ko raisonner ko yeba oni ozo loba ta mara mususu o finga mboka te awela ke sala vidéo na mboka te hein wana neza raisonnement na yo nengo penser awe mutalika soutien mutalika soumoniete mutalika souka moko nenga bana respecter faire nenga bana ko respecter faire image yango neza oleka tanga ko benga faire président za ko bina zokota au permettre à kota oui motango nazana nini on a nabima nina mwasi na ye donner na tabona vivre dans la clean quoi c'est-à-dire quota est-ce que mabe ko kota yona ouais on ça président
na koti chuma Obangi mwanda na bangi mabe. Voilà. Mbutalikasu. Voilà. Le padre. Ah non, non, mon nez dans mon prise, dans l'angle. Ce qu'on a dit, on a signalé président pour la soirée à l'élo, on a vu brusquement boé. Dans ce mémoire, on a vu la kala. C'est pas là, on a vu que on y a eu un cocota, panine. Soyez je m'appelle, excusez pour la quitter. Voilà. Je m'appelle. Alors, il y a Tono cha mulangi na sima bo mulangi ya koka. Soyez quoi, on a fêté. Pa. C'est là on a c'est apprenti na danse. Oui. Donc ngabe na danse na yekola ngo na ya yekola. Oui. Parce que koyemba izalaki na ngome na yeba yobinati. Oui. Alors ndena wenge zali que non wenge musique idéologie zalaki complet vraiment il faut à l'artiste complet oyemba rapé obina. D'accord. Merci beaucoup. Un petit mot en Mbutalika sur un petit mot. À faire rigoler à Jésus de Nyons, on va acheter pour l'émission d'aujourd'hui. Bon, on a eu un petit mot, on a le barrage, non, Pito Lukaya na Kampala, ayoki album à Sepeli, alors il dit, mon exemple, qui est 2 minutes ici. Non, mais il faut koyeba lelo tozo moderniser rumba un peu. Rumba na biso zalaki ya ba 8 minutes, 7 minutes. Alors, faut total rappeler bateau dans la piste. Na limite yoko tana mer pendant 8 minutes wana ba nusa bo. Donc faut to changer moi moké banze mon biso ba rumba yango ka rande muto ça la biso international. Donc comme ba 4 minutes 5 minutes. Album ro kanzembo ya rumba mais ezobeta na ba radio misusu ya mindele ya ba mboka misusu. Donc faut to ça na on a ba norme wana parce que rumba ezali international. Ezali ka local te mais international. Donc kolutu pito lokaya menzembo na e eza kitoko. Et puis ngo pesa moi message moko en tout cas vraiment tozora batamo oboye aza l'un des garçons qui a encouragé ma casse parce que album nae batutu ba ebi dire un certain temps oboye kanga mboka et ba biso à l'époque on a tous même pas projet même pas sur l'album et félicitations encore mais ko baisser les bras donc zongi sa sous moi idéologie wana. D'accord. Merci la soleil, on a docteur Jeff Njandi le Teta. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Bientôt là, non? Tu as la président de CPL, mais il faut la conda. Merci beaucoup. Ça fait danse, mon frère, bandego bina kala. Na wenge 4x4. Kaka Mbutalika Souana. Mais si aujourd'hui tu es de l'autre côté. Combat ferry, Tomarama ferry, tala bino nani. Botika combat ferry, faire la libre, à la musique nae. Parce que n'engé toza ko évoluer na musique na biso. Boboya, bondima, mutaleti ferry na ko yemba azate de sa génération. Bobimisela enga, bobimisa to mona. Mutu oya leti ferry gola na ko yemba to monete. Pour faire gola c'est un grand chanteur de notre pays. L'icône Nzamba Loyembo au Kofi Olomide a benga Ligue des Champions. To betaka na biso ba Coupe du Monde, to betaka na biso ba Coupe du Monde. Mais Ligue des Champions, Brice ne total rango. Eza ndenge mususu. Siko ba benga fere wana Ligue des Champions. Da ba benga Ligue des Champions, bota la grandeur ya Ligue des Champions ndenge zalaka. Naba joueur baza renommé de ba betaka ngo ndenge zalaka vraiment. Siko Kofi Olomide a benga yango Ferregola. Abiyo vraiment aux la Ligue des Champions. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. J'ai bien confirmé que Ferregola c'est un meilleur chanteur de sa génération. J'ai bien Oueranson a benga été cher de poules a benga ya pambate parce que ayebi ba potentialité eux ça va pas faire gola ayebi ndenge faire gola évoluaka ayebi ndenge faire gola bande ko yemba faire gola raté le monter dépôt dans la maison mais na banzembo na ba vocal a raté le côté sous-soro na ba featuring kuta n'en parlons pas to mona ba Al Pacino to mona ba Wenza Binzemba to mona ba ba Papa Lutumba il y avait pas match. Donc Ferregola azan Nzambe ya loyembo.
Merci beaucoup na bandeko nyonso bazwaki temps ko landa héritier Ibula na concept touch. En tout cas, bon continuer ko s'abonner massivement. Au mon héritier Ibula nenga yeboye, babi mabele fe lamuka, mabele fe ningana na concept touch. Boss na biso Audace Milan. Babi contact concept touch plutôt il faut lamuka. Y'en a cinq na batutu balingaka muyaka na bango acteur Rigel sans peur homme vrai. Aux îles de Christophe à l'aspect des États-Unis. Joe Fils, papa social Nzungu Yamen. Motema ya Rit la cadette Nzungu Yamen. Lucas Chiquito, le patron silencieux Motema ya Ariana la chocoline la douce. Bonini sa chaîne oh. Ba sentir que mouyaka ya solo zao. Bruno Lubika mbonga propre sanda wangata maman na Petit Bron Junior. Et Broly dit un match. Mokonza Mboka le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Va comprendre que héritier Ibula Zaha, qu'il est si habitué des mensonges. Va comprendre que héritier Ibula Zaha. Merci beaucoup na Brice na ma caméra. Et puis na montage à Kitoko au Brice à Osaya la biso boza la décider quoi. Merci beaucoup na Mouzé puis merci na bandeko nyonso balinga héritier Ibula pourquoi pas papa Chiro Kinwani. Merci beaucoup à Dali Ibula maman Mokonzi maman Adalex et Daniel. On est toujours ensemble à Drisha motomètre Bebazi Beba Chafouin au mona on est olobaka souvent to monani Soti Nzambe Azongi Nanote play.